Voilà, Bandeko Babolingo, bonjour à tout le monde, bienvenue. Na directeur yo, présenté par, bien sûr, Ndebonabino, le compatriote, Bango Bazo Kosa, Batouki Baza, danger. Mais tant on a la vérité de Bimak. Moi, c'est Olivier Bolia. Moi, on a quatre nabino article, au balobi, batu ya éthique, batu ya vérité, batu ya bolingo, batu balingi Congo pour se transformer. Pour batu oyo, basala misala te na poto pendant 30 ans, baye bakomi ba millionnaire. Histoire ils se répéter kaka, ils se répéter. Mais biso toye pona wana te lelo. Lelo toye nga Olivier Boli ande bonabino. Na eko koloba. Pona lingaka te peuple nga oyo basala bazala. Parce que biso totangi na tango mobutu na Congo. Totangi toyebi ko koma, toyebi ko nini na Congo wana kaka. Lelo soko tali bano bakoli na tanga ba Kabila na tanga ba Félix, soko tali niveau na bango ya raisonnement, niveau na bango na biso ezomona na clair que biso toza mwa likolo. Donc mboka sur le plan ya mate kiti yango moni biso mo tozoya to jouer ba rôle ya ba enseignant, to jouer ba rôle ya ba professeur, to jouer ba rôle ya ba kulutu, to jouer ba rôle nyona nyoso. Pour la nini, c'est parce que ce salibo était congolais à comprendre le côté, comprendre congolais lelo, et zali niveau au binomo bozo mon à internet et ça m'a cassé. Bana onanga wenge réconciliation. On nous a bombardé les images. On a vu comment monopoliser télévision pendant 2 heures du temps pour nous présenter et bana moko ya ba musique et puis parmi tant d'autres dans l'émission mo na bango alobi ke bazaki ko fode na ba taxi bazo futate ba koti na taxi ba komi côté mo ba sauter ba bimi donc ba ko lakisa image na bana na biso a Congo ke muyibi yiba talanga jibe na zaka mu fodeur ya ba taxi muyibi talelo place na komi Talanga était Songolo, Werasson et les autres. Didier Marcel, Tozako fraudé na ba taxi. Lelo, Kimouyibi na biso fouti, to komi ba grande star Yambo na biso. Et ça s'est passé où? Na télévision nationale. Télévision nationale, Tolobango Karabongo pompeusement. Mais ça, télévision, ya bateau ba dirishaka. Parce que l'Oromo ya national et les Karakunate. Parce que Nzala ya peuple les Karakunate. Balokuta ya ba dirigeant les karakunate kinduma la bango balexango kunate e ba bakamnyo so mabe basala ka moyibi kokota na ba prison kobima après ba 6 mois au mona mutaibi 100 millions mais a otambola wana le na chaîne wana te donc la télévision nationale te la télévision na bango to benga kaka bongo entre guillemets télévision na bango alors ba monopoliser télévision nationale pendant 2 heures du temps. Pendant que l'Axabiso, bana moko bazo Axabiso bazako fondé dans ba taxi, bazaki boye, oh non, biso tozaki obwaka Christian Tshisekedi avant Christian Tshisekedi bobwaka ki avant Tshisekedi aki ne lorote. Hein, azai ne loro bino obwaka te parce que bino bolanda batu, bobanaka kolanda batu, ti bolanda kaka batu. Alors lelo éducation comme na Congo, il y a mendicité. Oh mon ake, au sol na Facebook, na kin, na Lubumbashi, so web, il faut senga yo kaka. Tout ça, et ça va biloko yo, bango ba installa, bango ba véhicula, bango ba tia. Mais plus encore, oh lelo naye, mukula lelo, et ça pour en reparler d'un événement dans le 30 juin. Le 30 juin, ils ont jour moko pas comme les autres. Et un jour, Makila Nabiso ezwaki et anonango. Et un jour, Paul Bolia, Kassavubu, Lumumba, Tuba Kalonji, Derikoyar, Nani, Batouana Nyoso, Bakenako Bunapona, Tozwa, Lipana Nabiso Tokoma. Et un jour, Teke,
bozui batu oyo bazoko représenter ba anti-valeur oyo esali ke mboka na biso pas seulement to attribuer nango te ke makambo nyonso eza bango tolobi ke bango pe wenge muzika bakolo esthétique bango nde bazali pe bato bavekila bafausseté vi wana ya materialisme vi wana ya osenga mutu eloko mutu auti musala yo fani na ndaku po obwaki ye bango nde baamplifia vi wana lelo bana na biso soko otali na Congo oyo nyonso génération tozo bawenge soko otali coefficient na bango intellectuel to même par quota otala ke mboka na biso edinda depuis orchestre wana ya na mentalité ya matérialisme mais musala muke ya kosenga ona kobwaka Nene Nzimbi na kobwaka Saddam Hussein na kobwaka boye na kobwaka boye ale bapesaka bino mbongo ya musala ya bato mususu bapesaka bango. Et d'ailleurs c'est wenge musique là que vous voyez à part Tokoro Kolongola peut-être lokola Didier Masela na Alain Makaba mais le reste bazako yembela pe Kabila kakati bango nde ba yembeli bazalaki même anti-biso anti-révolution anti même IDPS avant ba trahir biso ba koma pe bango moko pe oyo bazaro finga ba koma lokola bato bazaro finga lelo IDPS ba Félix Tshisekedi ba Christian ba nai ba toala tout ba koma na bango bata ba carré minier bata ba mbongo bata bilamba donc batu moko boye tinate or donc dozo sala combat na bino po bino bosala ba sentiment batu wana bazaki na camp adverse. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, kosa mutute ke nakomi na bongoli motema. Ba vidéo ezali. Oyo ba garçon wana. Bazako s'attaquer na biso ba combattant. Bazako s'attaquer na intérêt à peuple congolais. Bazako s'attaquer na bien-être na bino. Et lelo kaka bino. Oh, wenge réconciliation. Retournons en arrière. Parce que vous oubliez vite. Nga la mémoire éléphante, mais avant de poser acte, Nazara toujours n'attend à consulter histoire, n'a consulté Maïmaleka. Ce n'est pas le même Wenge là quand ils se sont séparés. Bangonde ba kotisa tribalisme. Tribalisme automona jamais na histoire yamboka na biso. Je parle du tribalisme social. Ce n'est même pas on n'est pas encore na côté où que guerre, non. Mais tribalisme où est côté qui na société. Soroke na mutunanga gisongo aloba yango. Tant toujours ça la combat bi wera yo. Biso toujours soutenir yo pona kibandundu. Yo kanisi na musique yo leki jibe. Soroke ke pas jibe mpiana. On ne retrouve que les noms. Soroyokika, Kabaya Katemwe, Rosadio Kongolo, Onini Chamala, Orchestre Mobimba. 90% des gens qu'on cite là-bas, ce sont des Balouba. Donc ces deux individus sont les contributeurs principaux. Il y a un tribal entre Balouba et Batabandu. Depuis orchestre na bango et panzanaki nangala ba orchestre manzanza mettons na monika Alain Makaba na longoli terme manzanza parce que Alain Makaba c'était vraiment un vrai professionnel, un homme du cœur qui faisait pas la musique pour l'argent, c'était vraiment sa passion. Là tolingara que to ba me bandeko msubatikali musique eza passion na bango te. Musique eza koluka mbongo ya batu ba pesaka bango bilamba ba bijou ba kabelaka bango. Ngala tika yoka teke Michael Jackson akitina ndaku ya Bill Gates o ndenge nini na osa elonze momoko danger. Mais pourquoi vous commis ça culture na biso bongo? E bato ba memi tribalisme. Tozaki na Mobutu tata bo moko mama bo moko Mobutu. Yangona, Tosolo Bala, président actuel,
au lieu ce que yo moni que yo ba votaki yo ce que yo moni Mobutu parlait de quoi tout le monde Mobutu tout le monde ba maman Mobutu parlait de la complicité Mobutu peuple ce que yo peut ba votaki yo Félix la qui sa complicité na yo na peuple kozwa mbongo à l'état te ozui producteur wana ya guinéen toaza mutu ya Guinée côté ya loboko moko congolais loboko mususu muluba côté mususu bozwi producteur na bino yekolo na bino bozo masque kombo ya bandingari po ba congolais bayeba te ke bozwi muluba eza biloko ko masque tout ça biso to yida ba masque na biso ba kaskasongo bani ba père na ba bandingari ba omari ba nini mais ba ça ba maman na bango ba sai ba congolaise donc bokobe omari poko yo ka bolobi a banini omona ke eza nango bongoti na ba master na ba omari ko tu na mélanger bakombe kimi azomona ekozongaka donc bamaster bazalaka batuya bamare bacongolaise bapère baningari bon mare akozala mongala akozala moluba akozala mosaili akozala mokongo alors producteur wana aza congolais côté ya baluba yango lomoni likambo euti na présidence bazwi moluba il y a la moitié allez bakamati mbongo bapesi yende mutu ako yango ozomona napesa bino ba calcul mo pour vous se rendre compte na solo eza lokuta. Imaginez-vous hôtel Béatrice n'a eu prix à moins cher il y a hôtel généralement chambre moko ça coûte toujours moins cher 120 150 dollars. 150 dollars multiplié par 20 personnes. Par jour, ça coûte combien? Ça fait 2000, un mathématicien. 2000, et puis ça va multiplier de 20 fois 5, ça fait 100. Ça fait au moins 3000 dollars par jour. Imagine-toi que Moutouana, au bozolo, wa producteur Nabino, aza au futa 3000 dollars par jour. Pendant le 1er mai jusqu'au 30 juin, ça fait 2 mois. Ça fait combien de dollars, les amis? 3000 dollars multiplié par 60 jours, ça fait combien? Ça fait 180 000 dollars. Et vous pensez que ces Guinéens congolais là, des mères Louba, homme d'affaires Morogoye, Aboulé Karagé, atia 180 000. Nalobi kout ba mbongo non ba fouti ba moti. 180 000 dollars pour la logement. Sans compter ba perdiem ya kolia, transport, voiture et puis na ba mbongo na ba fouta ba. Donc jusque bon mon aka bino moroke, ce gars-là n'est pas le véritable organisateur de cette soirée. Parce que héberger 20 personnes pendant 60 jours, ça fait 180 000 dollars. Caché à JB, bah, bêta, résa, coûte, bah, 2 000 dollars, bah, 5 000, bah, bêta, bah, concert, bah, tchana, pam, pam, bah, bêta, bah, musique, mo, et là, bah, organe, bah, nini, bah, yemba, bah, nini, cohésion, exacte. Donc, vous voyez très clairement, moi, par de preuves tangibles, et par, bah, montagne, bah, preuve, nazalango, dans la semaine que concert wana ezali à Amadou Souri Diabité. Amadou Diaby aka Muluba. Aza Congolais zande on a biso kota mama. Donc bazuye pour na ki Muluba. Pas passé. Alors, deuxième chose zo la que bazo sala bilo moko ezala raté. Ba ke kozwa mwana wana mususu héritier de ya même tribu. Balingi suko batia ye comme bazara na idée que bon, si vous remarquez en gros, on a idée pour que Balongola, petit on a ni Fali, na petit ferré, na devant de la scène. Il faut baluka, moi, grand Calais na bango moko babimisa. Alors ils sont allés chercher les petits là.
le petit là qui est très bon et tout, mais ce n'est pas, il n'est pas de la trempe de fer et il n'est pas de la trempe de Fali. Tout le monde le sait, bien que Totel et Melaramon, la mato, il mangongi Fali, mais bon, côté, la musique, bah, moi je suis un gars honnête. Donc, bazo ça les lots romoro boye, sikoyo, barocha, leki wana, abanda, bakomisa Star, le rôle est filmé, bon, qu'il moni ba ben ici même bata Streamline États-Unis pour écouler en direct et tout. Et tout ça, bazos, barocha, siko photo, ya munene, ya Félix Tshisekedi Nassima, pour balobake, yende, azako prôné, une réconciliation, unité nationale. Alors que nous savons que lui aussi, comme les Wenge, Baza Bato va participer à la division na biso. Tozalaki na biso awa, il y a 3 ans, na ba master tout, eza muluba mungala ni tozo fana tozo mela banini banini, Félix aye akotisi en mususu. Kaka leti Wenge ya wera na ya jibe, e kabola kibe ikolo. Okene na fete ya baluba otinga oyoka werate. Okene na fete ya batabanundu otinga oyoka jibete. Okene na miziki ya jibe oyoka kaka. Zadia Kongolo. Tumanini. Neni ola msunani. Jekoko mulumba. Badi. So kepe pa wera. Okomo oyoka bakombo ya batabandundu. Ces gens-là, moi je m'étais plaint il y a longtemps. Naba ke ba division bache. Bazo bomamboka lelo oyoka mutu obiso baluba biso tonto kola na kino oyoka jamais master muluba ayibiso obiso baluba lelo comment ba congolais obiso ba Congo obiso bangala biso balanga jwana bozu yango wapi bino batu bobotami na Kinshasa ponga na tika na kin na mona master nga moko boete ayo oyebisanga boli omoni biso baluba te biloko wana bobandi yango na bawenge na bino. Ba division tribale, ba nini, bokoma bokoti sa vie moko boye, bonimbo imposé, ba Congolais via tribalisme. Alors sikoyo, bokoti si tribalisme na bino ya Wenge, e bakisa mina ya Félix Tshisekedi, ale sikoyo bo monike, na katanga kuna bokomi ko bomana lokola bantaba, parce que bino boko bokoti sa esprit, obiso ba luba, biso ba swahili. Nana télé melarango na ebisa bino tous les biso tozali ba Congolais. D'ailleurs toza ba Congolais nga za Olivier Bolia na ndenge na nga. Makam na salaka etali bato ekolo na nga te. Bakoza la pour nga ou contre nga et kosala nga eloko moko te. Nazala besoin te ke bato ekolo na nga boya kawana Bolia boete. Soki roya eza poza convaincu na parole na nga. Oza convaincu que Bolia azo défendre intérêts nationaux. Oza convaincu que makam nazo loba eza po Congo ebonga. So yo moni ke eza bongo te koya na makam na nga te po eza makam bate kolo te. Yango lozo mona Babylone te ya yango wana oyo ka ba masebile. Bakoma koloba o non Bolia so kitina kinto salo Bolia on ese ba on oyate bino bolingi nga la kinte nga grand bouliste mutaye ben ke Bolia za ba boule azamlo boko pema boye Bolia to sala boye bobu mona boule bimi me bolobi ke bolingi nga la kinte ngala sa ni na fa na koto pebo et ça rend un peu calme. Ça en calme, bébé, on se pèse en calme. Na Jésus-Christ. Je vous dis que ce concert-là, ce qui va réorienter en côté, avant même de parler réconciliation, il faut parler na pardon. Il faut parler de tout le monde Afrique du Sud, ça là. Vérité et en commission de vérité et réconciliation. Bino bana wenge boye bo memi tribalisme. Bo memi tribalisme bo kaboli bandundu na Kasai. Ale lelo siko boye bo o kaka boye po ba pesi bino mbongo ya leta, mbongo ya pasi, ba Congolais bazo kufa, ba soda ba kufa na ba est. Docteur Mukwege balinga kondima ete.
balinga ondima vie te na ebita sala bango nini balinga ondima docteur te mais balingi ke tokutana biso na biso bani réconciliation mais réconciliation il faut se dire la vérité d'abord wera yo olobaka nini sur baluba jibe yo pokoma kobeta musique na oya baluba bokoma ikobwaka musique non so ndako changwa obwaka kaka 90% baluba yo wera pe obwaka kaka batu bambate kolo na bino et basekaka même bino bajibe basekaka yo ke dani mosaka amona poto te mais oh yemtaki na oloba mingi mais l'autre là qui joue à un petit patron afin d'arraner à ses boucles d'oreilles, il n'est même pas photogénique, tout ça. Donc, pour le rôle de quelqu'un qui passe à la télé, il n'a pas vraiment le profil. Moi, je suis un relationniste. Il n'a pas ça, la tête là, c'est pas fait pour la télé. Mais c'est lui qui voyage. Pourquoi? Parce qu'il est Moulouba. Oui, rappelez sur quel côté là est, alors, il faut d'abord que ces gens-là reviennent et demander pardon pour avoir divisé un pays pendant 25 ans. Parce que na mona ba masebele kabwana likola ba musique yango pesa na ngone ti ya papa mbate ale makaba pa longwaka na ye. Donc musique ya mayoto. Uzoka que les deux wenge bazobeta musique ya mayoto na mayoto ko finga ka batu ko boka ba makela ko bunda musique ya mayoto. Pendant 25 ans, les peuples ont été divisés. Pendant 25 ans, les familles se sont insultées. Il y a eu même des querelles intestines dans ma famille à cause de ces wenge-là. Nazolongola Didier Masela Angani. Nazolongola Alain Makaba Yangani. Mais les restes, vous êtes trempés dans la haine. Alors, les gens oh, toujours se réconcilier, vous se réconcilier, vous se réconcilier. Donc, et ça, le rôle là, bakamati ba building moko ya 100 étages ba buki ango ba buki allez siko ba bengi ba congolais on neni toujours se réconcilier. Est-ce que building il y a 30 étages bino ba buki toujours se réconcilier, toujours se réconcilier. Vous se réconcilier siko building wala ne bo buka yango. Makambo tout Maréchal Mobutu tolobaka azali na moi ba faiblesse ba nini ba makamsu to sepe la pété via sala photos à rappel véridique vieux peu ba makamsu sala sala pe ya bien te kotonga ba pomba Richal ba ni ba biloko wana ifala tonga ba azwaka mongo achaka na inga toza na courant ya toteka ba courant mais ba projet mso salaka ezara projet mon faramineux et bébé ça ma dépense bien que lelo ba stade Kamanyo lango ba kendara kuna ba palais du peuple lango ba oya ba biloko toi tonga yango ka ba osala ba ba sielo asikate mais faire ça ba erreur wana ezaki ba erreur mais mon bout atikela soka ba moko to ndimaka e tata bo moko mama moko l'école moboko biloko wana ka boye discours mon bout atikela bisoka eloko wana wenge muzika bakolo esthétique o bana na bana bandalo wala tabalinete ya mwindu na butu bala tabalinete ya mwindu na butu bango baye ba détruire musala mobutu ba instaurer tribalisme lelo kosola na muluba azo yebisoke o biso baluba bino baluba po nini luba ka ngai assumer erreur na yo o biso bangala bino bangala yo bozaka la banani réunion bangala ngo bosala ngo wapi o biso batabandu bon bino batabandu ngala na mona réunion moko te ya batabandu mais bino na nini biso ba congolais baninga biso na biso bana Congo biso na biso bana Congo yango na moni nazali pour réconciliation mais naza contre réconciliation oyo ke bato basala buzoba pendant 30 ans la mboka na biso ba yabo réconciliation ba kamata $50,000
bapesa jibe to wera pona oyeba banzembo nini bino ngo boyebi ke mutabanda opesa bango bavoi na studio Alain Makaba so Alain Makaba azubo ajibe yemango bo mulolo ikma ala yembi wera yo so deuxième fois kenda bayebaki na bon musique. Les fabricateurs de cet orchestre, c'est Alain Makaba. C'est lui qui donnait toutes les voix, la direction artistique. Tout c'était Alain Makaba. Mais si vous avez comme Tabato, même qui division, vous avez ici la télévision nationale, quand il TV 2 heures du temps, pour vous savoir, oh non. Tout ça c'est réconcilié. Bande onangai. Ngai batebele baye barate so botuni ba master na ngai barkeza de namir to beti sa wenge na école na kin wana baye bana ikututi kaka biso lokola to banango to yaki na ba master na biso alem ya bandal bani so to kota ba master na biso bandal bangonde ba so yipsa so wenge wana bien que bon Alain Makaba na ebaki ne likia bat mususu wana mais makambu to sana banana to kutana ba master bazo service to betsa ba wenge wana peut-être soki ba se souvenir ba royeba wana ezaki na cadre d'école ozomona donc c'est pas pour le bac oh boy wana Maradona so beta drum. Donc c'est pour dire que bande onanga nous sommes pour la réconciliation mais lokoto boy que Félix Tshisekedi n'allait qui n'est Christian Tshisekedi babi misambongo à l'état n'a prouvé bino que monta wana ezali monta ya Amadou Diaby te so après Diaby asa congolais amuluba asa congolais papa na yende auta ba Guinée bani boyebi kaka ba master belé tozwa banini asa congolais. Bapesi cop kane ne jiba pesaka bozo se rappeler jiba pesaka ici à Moroboé cop abetsa en France bobo seni ba méthodologie à jibe Christian Tshisekedi ba romo benge baron mutoka il y a 3 ans azali ne logoté ba romo benge baron allez ba sali loko wana ba lingi yango allez non Christian yo so bimi faux faut mutu moko bo ya production ayebana ba bendi guinéen congolais wana ba tie mutu à train parce que je vous ai dit l'hôtel pendant 60 jours pour 20 musiciens c'est 180 000 $. Wenge tang bazaka ta bango nyoso musique na bango ba pesa bango 180 000 $. Qui dépense 180 000 $ pour la chambre d'hôtel voilà chaque jour? Et ça, je vous ai donné un prix yassé. Bino batu bo kenabaki ni biso moito na hôtel na kinite ba filmer biso ba mitakala bo bikande sala. Donc ngala na hôtel té. Donc pour na bikaka. Mais bino mo bo prix à Béatrice. So bo prix à mo bo chango na c'est bon multiplié par 20 fois 60. Voilà, on appelle ça un prix qui a assez net, moi, motel 6, dans les États-Unis, motel 7, banin. La chef no prix assez. Bani onanga mbongo ebimi 180 000 pour na chambre kaka. Sans côté argent de poche à Rolia, moi malewa, moi frites, banini. Et puis so émission aussi poto, biso ba restaurant na biso ça n'a pas moins de 15-20 $ na plat. Donc, si on paie ça, biloko, mon argent de poche, il faut au moins compter que 3 plats et pour ça, là-bas, 30 $, 30 $, 30 $. Donc, soit 90, 90 ou 90 $ pour le Belge. Par jour. Zouango, multiplié par 20 personnes, multiplié par 60. Zoua, ba véhicule, zo tam sabango. Zoua, ba caché na bango. Zoua, pris à ko louer salle. Il y a stade il y a Camagnol. Parce que vous en avez un stade de martyrs. Oh, bah, Etienne Tshisekedi, bah, Bomara, bah, Kimba, wana. Bah, martyr à Tshisekedi. Oh, bon, mon vidéo est circulée là.
Si vous avez loué stade, tu combien à combien? Stade ba loué, en ba 500 000, ba 700 000. Tu combien de gens à 1 million? Et bo fandi wana, na ba parler na bino na ba Texas, ba Allemagne, ba Paris, ba Bruxelles, bozo kanisake, mbongo Amadou Diaby asalani. Asalakani. Alors, arrêtez de vous tromper. Les méthodes, nous les connaissons. Nous savons comment les Wenge fonctionnent. Donc, bazui, moi, moutoumoko, latisier, qui est producteur, commissaire, hasard danger, mbongo, il y a famille Tshisekedi, m'tebe sa conseil, pour ababimisa Tshisekedi, homme de la réconciliation. Parce que 3 ans, nzali, map et mata, dollar et mata, salité à kin, mbazou toujours na pointe, nzala toujours na pointe, ba classe ba na biso ba comment vraiment, aujourd'hui la 20 émission na Kinshasa, oki mawa. Dans le binzamba salanga grâce un journal qui na kin, na komata professeur, ya maths, to ya français na Congo. Je vais faire ça. En tout cas, na kokota style moro boye, qui n'a pas s'arrêter 3 mois à vie d'enseignement dans le Congo. Parce que la gratuité de l'enseignement, ça va bourrique. Gratuité de l'enseignement, ça va bourrique. Petit nanga embargo, na pointe, na sepeli. Papi Bouyamba, pe na pointe ami d'enfance, azawana na sepeli. Faut lo bara vérité bo ensemble. To banga babikolo anate. To kola ensemble. To ba bok ensemble. To liak ensemble. Politique ro kabola bisote, musicien ro kabola bisote. Il faut to lo bela bango tout droit. To lingi musique mais bino boyaka na ba message à haine. Bongo lelo bozo ya bozo malokola boza ba sango, lokwa boza ba nenga peta bani. Boza ba sango te. Boza ba bomi wenge musique ande mutamema en tribal na ba jeune lelo o ba comment loba ah non ngala mu Congo biso na ba kimba biloko na la terre biso zala plus ozo expliquer que oza mutama solo o bana masolo liboso banini donc eza mama kimkolo te eza makambo ya mboka. Cette haine-là que ces gens-là ont inséré, ce virus de manque d'amour que Wenge a instauré dans notre pays. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Et toi et moi. Bah, haine, comment on bah, tout va repoudé. Bah, nini. Surtout, on a dit que Balumba, le roi, kwele bilobela, tu peux pas remonter mais la bango. Bango, quand c'est ce que balingi bango te, mais ce que solo bapeto, bangote mais la yo kaka. Attention, bamba bien. N'a baté les mélangat. Un mouvement d'habité, boyi bambonga gouvernement te, to sala boyi to tongambo, oma muto rien bolia. Télémélio. Elikambolobi, ça bien. Mais baté les mélangat danger. Vous avez et je l'accepte. C'est ça le jeu de la démocratie. Les tribalisme était soki, ils ont un motif moro scientifique, ils ont expliqué position moro. Mais soki les alliés qui ont téléma pour la télémélie pour Azamuluba, la télémélie pour Yeboye. Non, on a l'esprit Wenge. Oh, bah, esprit Wenge. Esprit Wenge zali, esprit ya batu moko boye, balingi bomengo, mais ba peswara et pas ya batu mususu. L'esprit Wenge, c'est ça. Donc, bon, on a la sali musala, na yena concert, il faut na bimisa mbongo, on a bando, na matana podium, na pesa batu mususu. Comment bon a musala pesa mutu mususu? Ça n'existe qu'en RDC. Oh, bandi on a besoin Congo Brazza pe msu azaba yuma balanda bilo on a biso kaka. Bon, il y a bango ezaka ndengolamba esprit ya landa et à Brazzaville aussi ils ont adopté, même dans certains pays africains, ils ont adopté ces comportements qui est anormal. Il y a un biso lo bani. Toujours le baquet, esprit Wenge boma Congo.
Esprit wenge eza makambo olata mais osalate. Esprit wenge ezali ke na biso ba Congo bino ba luba bino ba neni esprit wenge yango wana. Esprit wenge c'est mensonge. Tu viens à la télé, tu racontes des choses que on a sombi palais, on a sali boye, biso toza danger, toza likolo, mais bozo fondé na ba taxi. Esprit wenge yango. Alors lelo il faut boye bango. Pour ce boye bien on est ko bunda to changer bandeko nanga. Ce boye bien on est ko bunda to telemisa makambo. Il y a eu trop de fraude dans notre pays. Au commissaire Mobo, Aouti na Bordeaux, oh, natanga, mais depuis 1980, sur 78, oh, assis à la classe na Bordeaux, diplôme à Bordeaux, moutatika la mona ngote. Bozo mona makamba Pongo, esprit wenge ya mwana. Donc, autant na Bordeaux, oh non, il y a ça licencié, il y a ISC, il y a ça nini, oh, il y a ça ingénieur. Mais, bah, ingénieur, en gros, non, tout le monde a moussala qui est ingénieur, bah, salati. C'est ça l'esprit wenge, mentir au peuple. Mentir au peuple tout le temps. Et quand on n'a plus de choses à ça, allez, tribalisme. Donc, on va moniquer, allez, bah c'est retiré dans la tribu. On a commis Moulouba, on a commis Moutabandoudou, on a commis Moussoïd. Non. Voilà, ils ont bon côté la vie. Ce qui va gagner, on dit, va gagner. Et tu dois jouer le jeu au respecter. Monsieur Yokomi qui va gagner dans le Cambo, au premier Congo, au Bissobani, nena mona ba journaliste Moussoussou, bah ça va émission na bango. Na nenga ki bandundu bani. Et tout mon aka. Tout ça va zobater. Bon ça va qui mission na bino mais et ça trop bandundu. Et ça trop biso na biso et ça trop c'est pas national. Mais mission nationale et ça garçon moi en États-Unis boy Joël Condé. Garçon ana na mona ka pas ça. Et puis na sito oyo ngala le kara Congo Flash, il y a Denzel Mulumba. Au mona le bureau national. Mais les journalistes sont au là au monde neti azo c'est la batabandu no émission. Monsieur so mon azo c'est la baluba. Monsieur mon azo c'est la nous comprenez bangolo bimbe. Comment bon monene. Biso tonto na bakini wana vraiment banini. Ana ba massa na nga ba pichu joboki. Ba Malko Kakila. Ba Tony Musungu. Ah yo il a souvent ma tribalisme et puis surtout fan du staff n'a pas aimé de Tumba Bani. Non, ma tribalisme elle a été tantôt tout ça machine a biso examen d'état. Vieux Tumba, père a mis ça na biso aimé Tumba. Après c'est sur villa na troisième rue na limité na ba téléphone banini to koti maki ba ya otiki la biso ba damage et soki neni nango. Est-ce que père avait mis tout batala que pire master à moi la langai à Zamouloubati? Il m'aimait comme il aimait son fils. Vous en comprenez? Mais bien nous sommes beaucoup de ça qui yuma la bino na ba ki mamba ba tribu ba nini ba okanti muta tribu au salon ma bête. On va cop mususu ba melanga na ba ta tribu nanga. Donc cop vraiment bien. Il fallait danger, mais améliore la mouta tribune au Lobani. Est-ce que mon loup m'améliore, mon soil m'améliore? Ou bien mon tété là, ou bien mon gala? Non, améliore, na moutunayo, soi-disant entre guillemets. Donc, tout, pour ma biloko. La critique politique, elle doit continuer, mais elle doit être basée sur les faits. Ah, au moment où Félix Salati montre-moi $600 000 au critiquant. Mon critiquer, balouba tout est. Ah, mais Félix Nenini, Yom Toari, vous avez mon kate au Canada, na ba chaussure, mon etia ba bata, bani, mais neni yo comment bete ba chaussure à $10 000, kabo malamoko. On les a critiques, mon valable. Les insultes, hein? Oh, moi, yo, qui a na Canada, vous bete ba chaussure à ba bata, banini, mais c'est quoi, comment bete ba chaussure à 12 000 €? Mais n'a pas choqué quand le roi peuple, n'a pas peuple, n'a pas au monde, ah. Donc, ce qui n'a pas remis
muta pouvoir, muta politique, na okoma pe moyibi kaka boye. Nga pe na esala nga pe somo biloko wana ti. Nous critiquons parce que nous aimons notre pays. Nous critiquons parce que nous voulons que notre pays avance. Nous critiquons parce que nous voulons que les antivaleurs cessent. Nous critiquons parce que peut-être nous sommes jaloux ni à Félix, ni à Christian Tshisekedi, ni à Pétuana Touba Sima. Jamais de la vie. Mais, les choses sont des politiciens nés. Donc, tu as un art, il y a critique politique. Il y a une analyse politique, il y a une projection. Vous comprenez? Tu y es biblique, na makila, tu botama na ongo. Vous comprenez? Donc, jalousie à nini. Donc, vous critiquez, on ne peut pas critiquer, ah, bon, il y a l'ongwa. Il y a un côté, même à la Bible, dans la cope, dans la nino, et ça rouge, rien, ça rouge. Parce que Moutoumoussou, à ce moment-là, position politique, on a représenté, et cocaïna ou Haïti. Biso si on est na ba mikili toza ba démocrate donc ba progressiste mais na ninga Congo toza ba conservateur on dit que ba tout susu ba politique te ba mwana te na Congo la plupart na biso toza ba conservateur et on l'axani toza contre ba gay mariage de gay toza contre ba nini violation ba frontière. Biso pe tora na bulu ge nega ba Trump ba tonga mir moko entre biso na ba Rwanda ba Burundi eza ndenge parce que toza ba na nenga Congo toza ba conservateur toza ba immigrant na mona ko mwana nga bengi nga bisinga kasi on azo ba bilo msuna lobaka mwana nga benga dinanga ono papa yo za immigrant mais nga na immigrante ozo comprendre mais si on a Congo yo se to lobike Rwanda o ya uta ote. Oh, ça m'a moulenge. Donc, na Congo, on a immigrant rosalati. Mais, biso ba lifante, on a biso sanga ngana immigrant, yaza immigrante. À côté de Tchouki. Ami nango papa, toi tu es un immigrant, moi je suis pas un immigrant. Moi je suis né ici. On se comprend. Monsieur Zahina Nenge, Babanya Moulenge, oh non, guerre, basimi ba arme, na simba sko arme contre moi na kosi. Je suis un immigrant, je ne suis pas né ici. Vous comprenez? Donc, je crois que nous sommes tous sa boule. Boule n'aime de l'ali. Donc, le tribalisme, la génération na biso. La wengem taïna makambo na tribalisme. Donc, wenge le roi y a na tribalisme na ye oti et comme il va affecter même na président na biso pas continuer ma solo. Donc, il faut tout télé ma biso tout télé mais l'ande wenge. Donc, ça bino ba le tribalisme. Yo jibe yo wera. Les deux grands tribalistes de l'histoire de la musique du Congo, c'est vous deux. Alors, maintenant que vous deux là, vous êtes décidés de vous entendre, il faut vous confesser, bah makambo sala, ndebolo bake, oui, to sala ba me, to memara batu, na mouvement mora mabe ya ba tribal bani. Est-ce que na lomi mabe? Donc, eza biloro moko, il faut to corriger. Mais la faute est à Wenge. La faute est à cette génération. Génération na balingi classe T, balingi bilamba, balingi ba voiture, balingi ba lopangu, balingi kosenga, balingi ba kamunyoso, biso ba la porte to pesa bango. Donc, Papi Bouyamba, ami d'enfance, a outi ba kayu na ye, ba nini, hein, siko azwaka, parti à la, pour la JB, na we rababu wakakai. Vous en mode. C'est ça la culture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Bah, petit nios, pas comme un monde normal. Au soline, moi, m'ketam sous moi, musicien, bengi, à petit nini. N'a aucun de monnaie qui toko banini. Après un jour, deuxième jour, viens, nini, ko, lequel a moi carburant. Au monde, m'tam sous papa, mon bimba, mon colo. Il faut se gêner. Il faut se gêner au benga. Yo, oza, na 50 ans. Ozobenga muta 50 ans, pesanga mbongo. Yoza na 40 ans, ozobenga muta 40 ans, apesa mbongo. En guise de quoi? En guise de quoi? Oui, donc comment rythme à musicien Congo. Alors, les lotons, bazo luka réconciliation, ba luka réconciliation na ba odombo. Ba luka réconciliation. Na mutu na ngai,
commandant Esso, baluka réconciliation, na biso tout. Parce que, même na poto culture ya rocha bazemi pour na mukanda. Tout ça, ça s'est passé sous l'égide de Wenge. Kobotsa bana batu pour na mukanda. Kobala ya lokuta pour na mikanda. C'est Wenge, c'est l'esprit Wenge. Alors, lelo siko, bazo ba au concert, Et puis, concert on est dans la lobby. Balimba comme ça on sous tribal, bazo sous nani Amadou Diaby, azo sous héritier, à lever le rideau, banini, auto ebike, c'est l'autre là, le dernier fils, ce n'est pas héritier, n'a jamais joué dans Wenge, c'est l'autre là, comment il s'appelle, Ferrego là. Mais c'est comme ça l'esprit Wenge. Manipulation de vérité, Rikoko, Salaka, Marie-Paul, toi là tout. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'ils opèrent. Dans le mensonge, dans le flou. Bazo floué bino, bon mon a ma bé malamu. Quand on réconcilie, il n'y a pas d'exclusion. On n'exclut pas les gens pour dire non, c'est pas une vraie réconciliation alors. C'est une manipulation parce que vous voulez donner l'image que Félix Tshisekedi Bossa il est fait, il est 30 juin banini, au lebo so bambongo, là il y a Pierre Tombal, il y a Paul Bol, il y a père de l'indépendance. Tout ça là on a bon on a biso bozo nini. La première personne avait na table ronde de Bruxelles a descendu indépendance ya Congo officiellement. Bozo c'est la biso là Pierre Tombal te. Mosele na ye. Mosele bolaka ki ya ba père indépendance nezaka na ba Washington wana. Bosa la ngoka. Mais bosa la ba père na bino, ba la mai na bino, ba mumi na bino, ba Mosele. Ba basala ni pona Congo. Donc c'est ça la vérité bandeko na ngai. C'est pourquoi nous devons combattre l'esprit Wenge. L'esprit Wenge, c'est l'esprit de l'immoralité. L'esprit Wenge, c'est l'esprit de la manipulation. L'esprit Wenge, c'est l'esprit, il y a mendicité. L'esprit Wenge, c'est l'esprit de négliger les études. L'esprit Wenge, c'est l'esprit que moi la mobali ya mukolo, azo senga moi la mobali ya mukolo mbongo. L'esprit Wenge, c'est ça. L'esprit Wenge, c'est biso baluba, biso ba Congo, biso ba Swahili, biso ba nini. Ça c'est l'esprit Wenge. Ce n'est pas l'esprit yabiso. Ba koti sa tribalisme orchestre wana. Et tribalisme on le lotomoni. Le lotomoni même président de la République à koti na biso. Donc c'est à dire que tous autres télémé l'esprit Wenge. Soki ba osala réconciliation, alors tout le monde doit être réconcilié. Tout le monde doit dire sa part des erreurs. C'est ça une réconciliation au sens typique et à terme. Réconciliation, ça fait titre. Vous se réconcilier. Non. Vous savez, Wenge a fait beaucoup de mal à la RDC. Esprit mon amour na ba petit na biso oyo balanda ba pa biso to loba biso ba fana Wenge te biso ba papi Buyamba ba master belé tout ça biso ko na bango tout ça ba fana na bango ti biso to kola ka to landa ba Kester ba Nyakos ba papa Wemba ba to biso to ça ba star na biso ça iba tout ça ba ta Wenge te nga ko za te na fana bo JBA rien et au tira jamais ko ya ko ton esprit ma manengwa. Au nom de Jésus, il faut la benga ba ida nengwana. Et ko yati. Naza fanatique ya ni G ou JB ni Wera. Naza ka citoyen congolais. On a yebi bango, basala ba makambo. Et puis ba yebi bien tant ba yaka na États-Unis, tant ba solana na basi na ba on a kin, mutabanda ocha ba on a communication fait les anga. C'est moi. Donc na yebi elo morote ba yako kuta biso. Alors toujours c'est na bango ba yeba mabe basala ba yeba mabe division basali na Congo ba yeba basali Congo mabe mingi koleka vie kale koleka papa Wemba koleka Velay koleka ba Kiambukuta je sais ba Serge Kiambukuta leo ba kei mais c'est raison koleka ba tutu ba Lita Bembo
L'esprit Wenge a détruit notre pays. C'est un esprit d'orgueil, de mensonge, de flouage, de mendicité, de haine tribale. C'est ça l'esprit Wenge. Pendant 25 ans, les Balouba, les Bandundu, en guerre à cause de ces deux musiciens. Il y a un moni, Bolia, c'est l'unité. Bolia, c'est l'amour. Bolia, c'est la vérité. Si on a la vérité, vous avez moi beaucoup na frigo, au bimisi au landavement, mutunayo, au milamo beaucoup, ayayo, a raison bien. L'esprit Wenge a détruit notre pays. Trop de haine, trop d'orgueil, trop de matu vu, des lunettes noires pendant l'obscurité. Kobo ya classe, bana bakoma, batwa théâtre, bata YouTube. Basara suelo moro ya malonga la Congoti. L'esprit Wenge, c'est ça. Yamona, nalena sous nous moi dimi. Bon, torobano lobaka au fur et à mesure, mais il faut botter le melabadjoana. Il faut se réconcilier en public. Pour bangonde ba bomambo kawana. L'esprit na bangwana, ya matu vu, ya ma papa. On a sommi palais. Alors bana ba komo landa bango, osomba palais ya kosenga. Yosomi ndaku na bisenga. C'est pas normal. Biso le fona ba state wana ba Hollywood parce que biso ba na Hollywood. Place moi idéologie tozui, biso tout ensemble là ba master tout ba Dr Dre, ba Ice Kid, ba nini, biso tout ozai secteur wana South Central. On se comprend. Tozwa idéologie na ba master ya BR ya ba biso bazaki ba DJ Quick ba nini. Tozali na bango na Californie. Et jamais n'a eu cas que Dr. Dre a comme les milliardaires mo à qui nous singent. Ou bien c'est amoni Jomoro Boabeta à la Magdo, moi là on est à passer à Sengaimbo. C'est l'esprit Wenge. L'esprit Wenge vous a détruit. C'est pourquoi nous n'avons plus d'amour. C'est pourquoi nous pensons qu'en termes de tribu, nous pensons qu'en termes de ngalaza danger, bolia, ngala paya ba palais, bon on se repère palais, nous a bololé. Est-ce que vous dites palais et baksamaye? Il y aura des choses possibles, faut tirer à danger de mailler les baki et baksel. Mettons tout les maras. Biso na biso ba prêtre ba papi bouyamba ba nini ba master nanga ba amba kongolo ba nini yo sikoza bourrique. Yo kanisi po yena na lo pango no ya na ngona mukongo tiango wana poto banga. On n'a pas peur de vous. Bon comme un milliardaire yambonga osenga, c'est l'esprit Wenge. Nous voulons des peuples congolais qui travaillent, qui est responsable. Et le bas vient n'angaï pas chaminiquer. Abi poto alelo makanisi sans moi na moketo mokolo ba comment ba responsable. Pour il absolument ba osenga sengate, c'est l'esprit Wenge N. Bon, na ceux qui en tout cas merci pour notre temps pour accorder ngai. Ezaika pona ko ke baba o bakote na sima bolanda message ya kitoko mate eza ya bwanya eza pona oyebisa batu ke réconciliation esalamaka soki tondimi mabe tosalaki na suki wana tout droit na kanai lobanini di ngai yut hein ko bagi so moningo obetanga mais ko moningo bangia